vraiment tozaki na matanga ya ndeko na biso Diana Makila kombo oyo bimaki makasi ezalaki kaka Yaya Gabi siko lelo oyo ekomi problème ye na Karina Yamado eloko nini bazowela bango mibale. Bon, na ba artiste comédien ko keno musika te ko mitungusama te soki mwasi na mwasi baswani baki bawela ka mobali. Wana ezeba na ngopana bango. Nani ebakata. Pourquoi pas na yoka te ke bakata bawela ki mobali basai ki bazongisa ebwe. Toujours zaka na ngamba Gabi. Ba obokela mutu malade ya Gabi. Mutu akokufa ya Gabi. Mutu osabo ya Gabi. Ya Diana pesa la kaka boye. Ya Gabi Diana kufi. Eloko ezopesa passe na théâtre toyebi te soki moto akufi te ezala ennemi soki ennemi te eza bakreele motu bese soki bakreele bese kaka bapibile motu akala ya nani ya comédien. Bonjour, bonsoir à trop chers abonnés de Je m'adore télévision, c'est votre humble servante de la presse Benitan Poudi, autrement dit BM, la mignon de la presse congolaise. Merci Nabino, c'est parce que vous avez toujours branché na Je m'adore télévision. Merci na équipe technique Je m'adore télévision et pourquoi pas à mon boss Papa de Yunzinga, merci beaucoup. Naba abonné tout ya Je m'adore télévision. Vraiment esengo mingi ya kokutana na bino lisusu mukula lelo lo mo kaka na senga ke vous abonner massivement na Je m'adore télévision vous abonner massivement na Je m'adore télévision. Voilà lelo toye kosola na bandeko na na libota tozana na invité na biso a o to beta na lisolo ya lelo to monaki nungu mingi kotaki petit lelo moto ezopela kaka so total ba artiste comédien na biso ba artiste na biso baza vraiment na boyokani te tout le temps moto ezopela se kopela makambo ezaka likolo makambo ezaka wana kuna abokeli maladi wana kuna boy wana kuna kufi nini problème nini ni kambango juste ezaka nini pas ba artiste na biso. Donc tout ça, non invité sur le plateau, papa m'a revu à l'obarape bien, ça a vraiment 50 ans, l'obara et ça a vraiment bien ma casse dans le plateau, il mon cas bien placé à se présenter. Après ça, bonjour papa. Oui, bonjour maman, bonjour naba abonné à chaîne O, bonjour na boss ya chaîne O nebiki azala bien pas sur la bien. Bonjour naba tout bonjour na biso, moi c'est mon votre humble serviteur Gimbo autrement dit l'issue à mon conti donc c'est-à-dire toza a poto beta masolo na mutu ayambi biso maman o alobaka bien abeng sur le loto solo la tika pesa merci na papa Roger de Kizoba les seuls qui restent un grand merci na Semas de la beauté Kachilo un grand merci na Josué Kaye la longue histoire en Angola un grand merci aussi na batutu ba sepela nga Dieu merci matondo na Angola merci beaucoup coup de chapeau au baro na temps remonter na temps kombo na chaîne quelle grâce na yeto sola eta que to sola la partie belé to défendre côté ya bonzambe pe to défendre côté ba artiste comédien ne sera benga tout so na bino fongola matoi oyoka nini to loba merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup papa Guy hein nene essaye binoka kaloba bien ça la bien tant azolo donc vous sentir déjà que lilo beza wana donc to bete masolo lelo ya artiste na biso ya mboka ba artiste mboka na biso nungu eza kaka donc moto ezokopela ka ezokopela et puis moi la bonzambe na mbwa ta ya sa musala nzambe na bonzambe faut kota peto lobela makambu ya ba prophétie oyo et peli moto na mboka na biso ya kosaka te prophétie comme le roi Nguba. Professeur comme le roi Nguba na mboka na biso to beta na lisolo moko awawa ya artiste na biso papa Guy toyebi ke yo pozalaka mingi na bango ba conseil na yo pe toyebi ke e mo peso ke sika mo bokuti mo nungu ekoti bomaka pe mo moto eloko nini ezoleka na ba artiste comédien mboka na biso. Bon merci beaucoup maman ba artiste comédien mboka na biso comme problème grave parce que toyebi te so ba wela nini ndeti ya Gabriel na ya Karine ya Mado toyebite ba mikolo conseil o tokopesa bango zaki o nyoso ba luka za nango vite ina banana na Karine ya Mado je pense que ya Gabriel aza mukolo aza yaya ata mabe yango elekaki ndenge nini entre bino pourquoi pas bobenga na kate bo fali place mongo yaya makambo baga se pesa ngatu to bongo boya ngaka na YouTube pour nani. Est-ce que YouTube est nini parquet YouTube est nini prison que soit les gamores les que suyo ye na ba yo bino ka sa ne boya na ba boni o ba yo kela bino mawa
tant on n'a pas abonné ba monsieur ba ya sia écoute bon monsieur dans ba monde ba YouTube ba kenda ba sanga mabe ba réputation mabe tout temps bozu ba sujet ya ngoboya na ah wezaka propreté bozo rapé tant entre nous bofandi ba comédien bofandi bobongisi eloko eza boete to yoka pesa okeze banane baswana ki esila ki déjà muyoka banane baswana ki suka na ikomi yoko oyo a former équipe ne bana kokotela oyo so former équipe ne bana kokotela oyo tozo kende wapi ba comédien. Bon, bango peut-être ba ça bon temps obiki pourquoi ba bongisa ngo bango moti ba yaka na YouTube. Ba yaka na YouTube peut-être pour na ba base pour na nini parce que ezo loba ma trop surtout na YouTube et loba mi trop ya trop. Donc yango eza ke moi ba makambo zo kota ba liwa pe zo kota ba malade zo kota. Ba yaka na ngo bongo pourquoi parce que bango moda ba sala ba chaîne na bango. Aibike eloko so na lobby to na crachele mutu mongo boye na chaîne nga pesa etalama en plus ba to ba luka nga pesa to sa ba émission comme so ba blo mo yendeni OK za propreté boza ba miko ba grande fille aibite boza pe na mibali na bino wapi na bana bino tango boteta makambo o afingi muninga o ya salibo azongisi boye e pa na bino mo sala randeni ndeti ya Gabriel yi Karine ya Mado aza leki en plus o ya pe mondo tongo Yaya faut l'accent nzela ya baleki bazoya tango yaya de bo saka be chien de parole emsuna mwana moko yo yebi ndengo yaka musala ngo ezo pese pe yo zo comprendre un mukolo moko boye na ebite babilo o pourquoi ba poto buzo mo ila ka ya Gabi ba aja ba Gabi baza pe belé na monde ba ya ozui ya na biso nani ebakata. Pourquoi pas nous gâter bagate ba wela ki mubali ba sai ki ba zongo sebo toujours zakala ngamba Gabi ba oboka mutu malade ya Gabi mutu akokufa ya Gabi mutu osabo ya Gabi siko yo mo fo zonga pe kanta to mitala oh pourquoi makamunyo se passa kana ba te comédie ba ko ela kana kombo nanga examine toi-même réfléchis aussi très bien que ah bon na monde na bato to benda to za moi de ça pour na monde respect sani ekita ezala ka bongo même na monde de presse même na basala nzambe. Dans le monde que Bible écoute le Bible, muto bone même esprit te bota monde ya mokote. Et ça biblique. Open na monde ngano mamuto ça les simbate. Toko kabona c'est la biblique. Tu vois, quand il que ça passe la théâtre, tu éviter. Ceux qui muta kufite ils allaient nemi. Ceux qui nemite ils abakele mutu base. Ceux qui ba créer base yo kaka pibile muta kala ya nani ya comédien tozo kende wapi. Zumona théâtre no ebite théâtre ya kale za ki bo fani bo ta ba TV obingana lo ba batu mingi bo théâtre ya monde YouTube beaucoup misaka mundela YouTube apesa mino chance bole kaka po théâtre kala biso nga sala théâtre ba ta auto te kama na CD à l'époque obite ko toko zula kisi wapi mais lo ba no ba ko zula kisi ya YouTube chuba bango po ba ba succès ba pela to yebite yo na kombo YouTube et chuba bango po ba yeba na kaka. Vraiment, papa qui a senti déjà que c'est que pena kanda wa neza makasi. Uti ko belo mo aki nyoso ya kakaka, muta kufa na kombo ya Gabi zangakati. Muta bela kombo ya Gabi zangakati. Nyoso kombo ya Gabi zangakati. Dernièrement tozaki na matanga ya ndeko na biso Diana Makila. Kombo oye bimaki makasi zaki kaka ya Gabi. Siko lelo oyo ekomi problème ye na Karina ya Mado. Eloko nini bazo wela bango mibali. Bon, les artistes comédiens qui ont musicaté comme tout ce matin, ceux qui moisi na moisi ba soin ba ki ba wela ka mobali. Wa eze ba na ngopana ba. Ba keze le mo pour yebisanga à l'occasion derrière mba to ba ndika. Taki mula ba wela mobali. So na ebite, ye mobali on passe au fan Nathalie na ebite so pa linga ka intel linga ka intel to ba na pa na muto de boso. Tant va fan na TV ata ben ji ba mambo sala wana. Et traité ni. Zumona entre nous boza ba artistes et comédiens boye bandi pe bosala ba kombo pourquoi boko ndongana ka boti suka wapi ki omoni ba rando mususu lelo ba maloba mususu eloba maki na ola kisa yo ngape na ola kiso pu muninga moka kofi yeba ya Diana pesa la kaka boye ya Gabi Diana kufi balati kazaka ya liwa ya Diana na mutu ya Gabi que Diana sera kufi boza ya Gabi ne mutu asali boy mais ozo bosana barando o bowela ka mibali bowela ka basi et pour takani ne pas na bino mundela YouTube kanga YouTube ndeka ba comédie bazo nga ba kufa
ba comédien bazolinga bakufa parce que YouTube ekomi parquet ekomi prison na ebite magistrat ngo nani avocat nde nani o alukeli YouTube makambo ba comédien tous nini ezoleka ezopesa pasi pe mawa toyebi te tangu makambo ya internet oyo ezalaki te yaya okoyoka te oyo aswani oyo ezalaki te wana nazoyebisa yo mutu moko te akolinga abimisa mbongo na ye afuta MC na RTNC bayamba ye pa finga muninga osala yango te mutu moko te akobimisa mbongo na ke na chaîne moko songolo po acritique muninga osala yango te mpo nini oza na mbongo te siko telema bayeda bango na bayeda biso bayeda bango na banani atika soko 1 giga abandi mamoko mama na yo tata na yo tufi na yo na leki yo c'est quoi ça tozokende wapi obi bandeko mususu ba comédie ya libanda ya bamboka tango batara mambo to salaka awa na Congo babakake gloire à Dieu président Fati beto bayida mboka ngo ekufa mais ekufa nanu te ekufa te parce que to sale fond ndamba zongu sango ndenge zalaki ba comédie bazana na bolingo bazana na boyoka elo pesa pas ces années bandeko mibale ba swana fallait batu ba ya basani bakani ba me bakalo ba équipe ya Gabi ebimi équipe ya Gabriel ebimi so batu ba vivre kana ba beza baninga benge ba comme moi bezi moko boye ne baninga ba oswana esa bango bien allez ba su donc ba succès batu ebele ba yeba na kutu te to tsabo bakate na débat oyo ya Gabi na Karine ya Mado allez ba su donc ba succès ba no selo ba émission o ye ngana pour ya Gabi o ngana pour ya Mado soki siko ba yokani oza pour nani yango nde likambo siko ntongo nyonso wana ezosalama wana ezosala ndenge nini vraiment et surtout libanda ntango baota wana eza kokitisa valeur ya mboka na biso kokita donc baartiste nyonso wana eza batongo bazotala bongo batie baartiste nyonso en général ngai osalanga pasi esalanga susi toyoluka bato bakokalme énergie ebimi makasi moragio ebimi makasi nayebi te baye elombe boza wana bana bazoswana ya masasi bana baoswana tobengaka bango ata boye tobengaka bango mpo oyebaki bana baoswana ye elombe bana baoswana ya masasi bana bazoswana ya nani su tokobelela susu awa ya nani ya Caleb bana bazoswana bolandela bana bokalime bango baza na boyoka nani su tokobenga mama Teresa ya Teresa bana yaka kodjoko kutu deja akoli mo tobelela ye ezate parce aleki deja ya masumu pa masumu koko masumu bana bazoswana bobenga tozaka pe tomonaki bana mo baswanaki bobengi bango bosopesana pe tomona mpe mona na ntango bovandi bino nyonso ensemble ntango mabe moko ezali bomoni bana to baleki basali mabe mwa punition mpe ezalaka te bino bovanda no tomoni botravaille te ekosalama na YouTube so ezali na groupe na bino pese punition mwana kuto pese punition na groupe na bino moko ba lobi na tonga fongo chaîne na ye fongo chaîne mamoko intel makambo abandi kokota biloko na ye yo pese sipaswani parce que bango bapapa masumu ntango baza place ana bayebi ke bana baza place na baotravaille bon bino bovanda nano est ce que bazwaka mpe temps ya kovandisa bango ke bavanda basoka mama journaliste ezalaka kala nayebaka na ta moko boye ndeko na nga moko masala nga kufa pululu asaka mwa monkei moko boye epai badoyen balingelaka eboule bango tu bapini kaka pululu ando saso bandondingi te bakangele tous les portes ozokopwana ata wana o eloko te ezalaka na temps wana mais sikoyo soki bayebi si yo epa msu epa jorvi otourne te msusu epa ya dakosa otourne na yo bayebi si yo msusu epa ya intel otourne te msu epa bellevi otourne na yo punition yango eza nango na place te ozokopana auparavant c'était comme ça mutu asali bongo bolingele budi bofai parce que producteur mutu abimisa mbongo boyisi producteur wana soko otourne film intel akozala te mais lelo mutu moko koma producteur comédien moko koma producteur intel moko koma producteur atopesa punition aproduit film ekolekaka na YouTube ezotuba bango tala soki bokozoka na YouTube oyo te bokoyoka makambo bandeko tozokende wapi vraiment papa ki alobi YouTube ezotuba bango YouTube oyo donc okima bokoya kozoka na YouTube papa gi sikoyo mpo eloko nano esila vraiment guerre oyo ya Gabriel na Karine ezosenga nini mpo moto wana nano ekufa parce que eza makambo ya soni ezotalama libanda ya mboka partout na monde bazona nango eza soni mpe ya mboka na biso premièrement mpo esila eza bango mibale eza kutende moni eloko okokosa bato mais conscience noko okosa yango te nga na ko bakenda tiki na ngati na faye na ngai
toko ça même sur les chaînes pour on prince vous conseillez biso ki non etika wana ki to tiki bon ngana tiki na mais lobby na mon prince aleki sur na TV aleki na YouTube yango a tubinga lisusu papa omeli lobby sur prince atuni sur moi petit nema ba leki sur a tubio lisusu ya na okanga mtema na okanga te so comprendre so pour ici là bango mibale basela conscience aki mukolo etake ba yaya bafani ki eloko ekena biso mabe tosani po bozu da pembongo ekoti biso da pembongo botika ko esilati nango silaka te ninango esilaka te esila tubeta baso mususu omoni monde théâtre za kwa kindoki na eza prophétie te na oloba makambo après guerre oyo so esio kaka comédie mo akufi etambolaka ebandaka boye oyo ekomi baprophétie awa likamba baprophétie ope toolobela ngo awa toomona baprophétie na ya bachambre bahotel ezobima nayebi bien eza prophétie te nayebi ebandaka boye après guerre oyo kaka comédie mo asani akufi yango YouTube moye epema kimi eza te parce que trop de baisse, trop de problèmes, trop d'actualité. Actualité botamaka presque chaque jour. Auparavant CD était comme au sa vidéo web. Auparavant RTNC zawana to beka so 4 groupe à théâtre les gars. Au sela babuso ba web. Lelo YouTube ye nango. Mutabi ka ke na ofinga na Judith na ozila ye aselo kama mo vidéo ya bandi. Talangane na za. Okokaye na ngai yebe Judith a offert qui meta tabi na répondre à ke na YouTube tubiye lisusu. Bande kwa yayi tokende wapi tozokende wapi zokopana to ya monde ngo po epesa moni eza lo mo evaloriser pe batu mo o miteka face oya na ndenga bien mais comment monde mo mutu aye na monde ngo ndeti ayeka koluka problème na monde ngo il les gens va comparer les choses étaient quand tu fais ça oyebi ke YouTube eza sika o ebombaka ba image ozo finga lelo ozo critiquer lelo afin de quoi tu lobby ba ngi ba nomo yo première dame ya mboko yo Congo mbeno président ya mboko Congo ba ko beta YouTube batali makambo sala kiba ba ko ya ko pibilo yo okoganga vidéo mo koma montage te ba bombela ngo yo bazelaka yo mukolo za place mo ke bokonje biso ta mama bando ko sala yango mama faut na ba réserve tango leka awa ko yate po bat ba sentir yo yebi ko loba mais ana ba réserve pour un jour que yinda baba no vidéo yango. Vraiment, merci beaucoup, Papa Guy. Merci. Au lobby, il y a bien ma prophétie. Que esa prophétie, te mon lobby, car comment on a bon asima ba débat. Oh, moi quoi c'est ni accueilli. Awa ezaki ba débat na ya Gabi na Diana Makila. Towe comment na Diana Makila ayeko kufa. E bimaki ya Gabi. E lo ni okoyipsa ya Gabi parce que na biki yo na ya Gabi bozala ka ya Gabi Paul anda biso. Nini okoloba na ye pona makambo nyoso ezoleka o. Babuzo bezala ka na kombo nezala ka na kombo tant que mukolo. Te ya Gabi etaki yaya zo place na mukolo soki moye kozala ata Karina so ko mabemo so lo passe azaka mwana donc ils ont okola so iso bwaki likolo so de petite salle ezo ngelo kaka donc azaleki na yo ata mabango leka ketaki yaya na biso ya Gabi na respecta ko makasi zongsa mutema sima limbisa Karine pe soki ya mado asake loko mo be déranger mutema na yo etaki to ba créer to sambelaka bolembisa na bobo mamoto botya na se tozongela ndenge tozalaki na bolingo wana poso bo continuer ka boyi beaucoup de place musenke msusu disons première dame maman nyeko za posa yamba bino abengi bino ka bokende omoke za moi passe beaucoup de ndenge nini bosala ndenge bosala songo sambla OK to bebi ki bo pesa moto makasi donc na bolunga nzambe na sengi na bino bandeko na biso ba comédienne bo tchana se bo limbisana bo continuer chemin donc et ça a biso plaisir na ba fano balinga rabino soki ba moli bino bo tambola nzela moko et ça bon plaisir donc c'est et puis na ba papa to teng ba kuma ba papa masumu ba ba ze bele wana ba kosa leloko nini pona bana na bango parce que ba wana baza bana na bango ba yi ba kosa leloko moko teke po ba luka ata théâtre ngo ezon est-ce que théâtre na biso pena ko zonga ka métier théâtre ndenge ezonga ndenge zala ezonga te wana bosana ezonga ndenge zayaki kala okobenda na litoi okotila oyebisa na tana se na théâtre lelo o mutakoma aye théâtre
mbebo rouge lokola sima nani oyo aye nango na aye o baneke o boyeboye ezonga su te ya nani oyo ni kopani apetika deja oyebaka ekala mwindu aya tv akoma pembe lokola moto apakolaka soki nini oyo baneke te ya te bonga bato misusu soki oluki ye na teyata kala ya sedo komona ye te betaka youtube omona bimi YouTube pesi bato bele succès mais balobi ke eza baba ebele bazoya na bango na monde wa théâtre aye ne vraiment na boule ya théâtre te maye na ekaka nde mpona luka mobali mo ya poto aluka mwasa poto aluka nini wana mtu ezo bon pe tomona na ba video ezotambolaka trop eza kokitisa ba fanda sisi classe na moni ko posa tina sana nga théâtre aye théâtre ten na tete bazwa mibala poto aye mais eza bato misusu bazwango penda cop yebisa ngai na sepela leloko moko président Kala baloba abi bino bozwa théâtre okola ba je moko boye ozwa okola eloko moko kaka eleka mais biso to ke poto pona théâtre to tiki basi na poto na bana pona théâtre donc pona ye eza compagnie tu sais comment sai ana compagnie ça la raté o bato bayebi ka ça na bete ça na te mais ba société wana ya ko luka ça ya publicité pour na théâtre tu vois ce que ça va se comprendre kango te au moins ngai na zwaka tap na tano ça théâtre mon ba tawo ba théâtre ndenge ke na biso na stopango na tika ngote mais na stopango na ta ndenge ikendela parce que théâtre comment lié moko sati mukolo azati mo mukaza te mtu aye abudo na yo emso la doyen na ye aye ate tournage abene na ko amelo cigarette na soki na version mbenge na kasongolunda de amono lo côté pourquoi ayebi ba mondo bakenda ko sima ba kiss na bango epola ayebi ba place bakenda ba sokola ka bango donc na succès de mombo ya mukie muso azaka na succès ba yebika na YouTube alekala nzia ba yebi na bango ete mais tout le monde papa masumba papa masumu wana basala ba théâtre mon côté le pena que til lelo papa masumu azo tourner théâtre otala bien to zana président masuma vi masuma ki na palais na biso ay shenga na palais pour to sane makamo bo vi aye o sati ba tunyo sur le pont na biso ba mikolo tout ko le pont na biso a reconnaître et dire taka vi masumu ay ba tunyo biso ba alela craquer vi masumu mais massa moko petit moko ki na palais na nga ponga na obika ba mamna na sala na palais mais bazo reconnaître a été si vous pouvez reconnaître il faut se maquiller na biso moni mais vie masumu asala ki de la quantité abeta tonalité te biki masumu ye si vous ya bino fo ozong sa mutu na nostalgie na yo et zo autant et zo yango no mona ki théâtre ngo côté na bango eza na ya kotengama kota bato msuza tout droit po théâtre zonga ndenge zalaki nango no yebite ba vie masumu bazwaka parti bazula bato ba respecter o wanda batengama abotengama kaka et ça nango lo te c'est tengama moyo comment on kaka théâtre mais tu yebi ke bino déjà botengama mais théâtre ça nango théâtre donc c'est ça. Vraiment, merci beaucoup Papa Guy. Conseil non nini oko pesa na ba artiste nyonso ya mboka na biso parce qu'ils a soni makamba boyo ele kana mboka na biso poto cité na lisolo mususu. Ba artiste et comédien conseil zaka ki bolingo ezala esprit moko et resala ki fierté ya art na biso etombama. Donc kolinga te so muninga za na problème okoma pour muninga po combattre muninga na te so muninga za na problème boke bo fallait bo solo bo s'engager en famille to silisa ngwana to za raconte te pour te po ya kabela nga ya pesa nga te to combattre te bolingo e ko tombola kita ya ko na biso na kati ya monde théâtre ngai na za na mboka moko na libanda ya mboka au Congo na yoka ndeko moko azoba soki nga na komba ko sala théâtre bo wana étranger soki nga na komba ko sala théâtre bo à travers mutente na tanga na komo tipo parce que yo so mapapu abi soki na komba ko sala théâtre po na notala mutu moko intel mutu ngo wapi na Congo ça me fait du bien na bi biso ba congolais to teka mais ndeka bango balobaka na bwakama ba libanda me ba yebaka te so tant ba sala ka biloko bo so mutu oza idole na yo amuna yo ça va bloquer bob eta idole ngo un jour le candidat va wanga nous mais ndima ko auparavant donc tout tient assez tout bon ça pour que quitter que likolo
Vraiment, merci beaucoup. Merci à mon grand frère Trésor Poudi. Merci beaucoup na Bino Nyonso, bébé Marina Miraidi. Donc, merci beaucoup na Bino Nyonso. Toza kaka awana papa Gito Kotano na Bonzambe. Toki déjà papa qui a fait si conseil. Alobi déjà ba artiste. Eza soni pour namboka na biso. Makambo bozo sala o eza soni. Eza soni. Donc, tokoma okokata kolobela ngo lisute. Eza kaka ba video bebima bino kaka. Koswa na bino kaka. Koboma na bino kaka. Koboka na ba maladi bino kaka. Eza kitoko te. Voilà, lelo toye kolobela na tobika tobika na kosola na lisolo oyo ya ba prophétie oyo epanzani. Il y a ba prophétie oyo epanzani ya prophète Joël Francis. Oyo komiti na bato baza na ba chambre ba komo tanga na kite mutaza na chambre na numéro hotel, na flight hotel boye. Eza nini? Affaire prophétie, bon, le monde a remis ça, mais les vraies prophéties, c'est la parole de Dieu. L'inga parole de Dieu pour comprendre la prophétie. Prophétie déjà béba, pourquoi? Parce que balia ngulu ba bebisa bikila. Donc, comme la prophétie déjà béba. Voilà la raison pour laquelle on a marambe belé et zo béba dans l'église, parce que l'église est comment basée sur prophétie, parole de Dieu à sauter. La Bible déclare, mon peuple de Dieu par la force de connaissance. Les beaux tanzans, mais je crois parce que bazangi boyebi. Boyebi bango zanine. Oti elike na oka ke non ba osakola po na nga po na vie. Tu vois. Surtout que na ngambu ya prophète. Tango osakola moto. To boyite. Il faut osala pe na tant à discernement ta ke pour sakola. Ba sakola belé ba perdre ba temps na bango ya kosakola. Pourquoi? Parce que aye ba tu na prophétie na tani. Attention. Non, ndamba ordre non qu'il y a des autres. Yo sakola type ko okotanga pe bêtise mo pe na ndoto mu ya mwana mwasi à cause de la prophétie. Toyoki net alobaki wana ki est-ce que prophète vraiment oko prophétiser mutu mwana mwasi olobi ki te na nzoto na yaza na eloko boye azaka na tatouage place boye est-ce que eza vraiment ngamoko tant na tamaka mabongo to nzambe na première position te pourquoi to comme ça quand nzamba za limiter na babiloko bongo mutu normalement ceux qui n'ont pas révélé vision à aucune de ma procédure voilà té autant comme chambre va te baquer qu'on va chambre ils a raté tant niveau ils a raté et ceux qui ont raté au bisu azakana tatoué quelque part na mutu so ke pilu amona oh disi ba beta na bango bilo mutu to tika ka ça sango ba age pourquoi parce que mu paka no soka zui yango a comme son sujet et ko esi boyambi to tombola kita ya bonzambe totika kozongisa Yesu masi nzambe na croix Yesu ozonga na croix pourquoi parce que biso basala nzambe tokomi sali prophète pétate buzoba okoleka na TV pe opesa mutu de sakola buta pourquoi to biloko mutu na yebite soki kibunzambe sili kanga bible luka ba petit mo formé moi dendo na yo ba tekela kwa ta dendo na quoi soki bonzambe sili créer mutu moko tombola ya tika na place na yo. C'est quoi ça to kene wapi? non tout le banamboka na biso ba prophète vraiment bazaka kala to ba prophète denile ici ba nani ba nzondo bazate non ba prophète solo na mboka bazate ba prophète bazate je salue les prophètes bateau de feu aigle royal a prophétiser kitoko ba prophète bazali susu te lisakoli ya makasi na Kongo za susu te lisakoli koma kaka amoni mutamutakala lisakoli koma kaka amoni ye na saluer la première dame. Il y a chaîne na biso vision officielle la patronne muto sama munene zeba na miso abatu donc ozomona bonzambe et baby yaya sambela nzambe nongo sambela nzambe ko sambela nzambe te pour na prophétie mais batu musu bakendaka ba église alinka tena keka na église na po kuna prophétie ndezalaka kuna so babetoka lisakoli ta balobi to procher la bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle était à ma souhaité. L'église est comment basée sur la prophétie? Ok, non. L'église faut la baser par la parole de Dieu. Tu vois, sans la parole de Dieu, sans la vie. L'église, surtout l'église n'a pas su un réveil. Nzambuza wapi ya sukito sala. Okomona pasteur prophète matin cher ça 1 heure de temps il y a prédication mais à pesi les sako 50 minutes à 10 minutes exhorter batu c'est quoi ça liboso liloba nzambe côté sa vie prophétie ka ya accompagner tasu obete ba prophétie pe ki libanda est-ce que otomboli nzambe to kitisi nzambe est-ce que nzambe za limité kana prophétie
te po ba ibo za prophète faut ka usakola te ata pe usakola faut sakola quand église en plein air oui ton demi na église en plein air est-ce que muto pese di sakola simbiye oui ate simbiye na ndako bato ba sepe nango oui na ndako bato ba sepe nango siko population bazala ki wana esali bango ndenge esali bango ndenge il peut vérifier profession eza yango yango te zango lokuta il y a les gens bazala kaka andimi je suis pas masqué mais yemo suka zongi wana mingi ba prophète yo aloyengi ya ba sentiment bakoma na ba bureau na bango ba pipe petit ne bazalaka baza ba pipe petit na ye bike peut-être pesi mbongo bike te na bete lo mo boyo ndima kaka kasi bango wana te wa amen papa na sakolo allo la mulu na kindele ozabo na kosi te papa siko tango zo bete lo ka bongo yebisanga siko ganche nzambe nini tala prophétie tombola nango nzambe te Bible dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est ce qui est très important. Prophétie est tout le monde en prophétie est ça accompagnant. Ils ont accompagné kaka ministère kendi, ba ministère. Si 5 ministères tu as nango, tu as un docteur, tu as un apôtre, tu as un pasteur, tu as un prophète, tu as un évangéliste. 5 ministères on t'a appelé ça. Ba don et ya ka don et ko accompagner. Si ko ba tu ba prophète ba mona ke ba plus grand que koleka les autres. Tu comprends? OK, ce ko tal na 4 à 5 minutes nous soboza ka ndenge moko. Nzamba ko pesa ko lekate muninga. Ako pesa yo na ndenge azueli yo. Vous comprenez? Tanga pesa yo bongo. Atali ke ndenga okena makambo funa bakise ba don. Eza ba don. O nzamba pesa yo. So comment muta ko ya na eloko zu bongo okomso ko la sujet moko boye ko sakola kili ko sakola peso bete zo place te to peso on peut place na telemeli bango te po ba bazaka tango beti bolobi ba yilo convocation na telemeli binote mais na bi que entre nous to tombola komboka ya nzambe o eza fier na ngana ko défendre pasteur moté na ko défendre prophète moté to défendre comme nzambe tango ba bloko esa maboyi obi que to finza comme nzambe ka bango moko na ba prophète ngana tozomona même ba vidéo na bango na ba boîte de nuit ba vidéo na bango na ba flat hotel ambiance ba jo wana osakala te o mona e wana melaka diamba makasi koleka na bano yo to ba suta ba kangaka. Tu comprends? Au monde où on a dans ce monde, alela ba petit na nenge moko yo kwarte. Koleka bato ba odi ba sente ba zo wangana. Bane bele batambola kala nzila kili au moins su mona pe ya prophète. Mona pe ya pasteur. Ngai na caractère na nga pasteur moko uto ko divorce na moi sina ye bana na ba komi batela tela. Tout ça ça crée des problèmes dans la société. Ya bon nzambe. So dis-moi maintenant, tant que tout le monde a makambo zo le kaboto ba prophète merci, tu vas passer merci wume na ngone no bojoba. Muta ko wume la kana ngwende ya ka nzambe bango te. Yango zo muna lelo ba ser ba batu bele ba zo ba passer ba sande ba komso ba ko ba nzamba en personne. Non le vunu mama to pesa nzambe sika na ye. Nzamba zo place na ye et ça nzambe bien. ba prophète ana to mona po mona na église boye tema ba sœur ba yebi ke kuna prophétie za la kuna makasi na kende na ba sœur wana ba komana ba mpeka ya ba prophète tolo surtout ba sœur wana mona bana wana ye église aniki nyovi aniki jipa mukuse abwakeli o kabela nikeli o talon atieli o vie claire bana mabe ba bonu ba protocole mona na église wana bana mabe en plus bango ba yaka abika dimanche église samedi à côté ngozana bana ba mama biso bana ambi bana mabe abwakami na talon ya mulai abwakami na jipa mukusa abwakami na kabelo apoteli o nyovi aye na église mais yo pasteur ko zo makadi vraiment soki oza élite ko risque sita na mona bongo voilà bato beli ba sita na bana bongo. Tu comprends maman? C'est que c'est pour ta bateau bolanda biso nzambo sa ndeti bato bele bofungola ba église na ba WhatsApp ndoki. Tcha tol total na kata WhatsApp. Tcha inscriment na kata WhatsApp. O kaka groupe moya WhatsApp e fungama o évangéliste tel o église boy o babondela. Wane cause église te. C'est là mutu voix ya prière et koma koyoka. Bido c'est là église. Groupe internet to prière chaque 12 na WhatsApp bokang boni buzoba boy. Quel buzoba makasi boy. Hein? Ça c'est les bêtises. Nzambe na place na ye aux importants ya ngwana yo sambela ka sambela nzambe na yo doge nzambe na yo
kokwesa boyambi na ote pour na prophète mo asaki boye pour na pasteur mo asaki boye ngana kopengwa ngana tiki na nga tala etamba basanda mete garder position na ici kozana nzambe nzambe otombola kasi ebele mpe bazobaye na bango atalika ntango bamona babuzo babongo ezosalama na basala nzambe biso oyo sikoyo ezaki avandi na ndako akoloba nini bamisusu te na baye nango okende eglise na moto ake eglise nanga munake nanga bar nanga munake boite toa ndenge moko nakokende boite boye nake kuta prophète moko na boite nake bar boye nake kuta prophète to pasteur moko kuna omoni te ke bazosilisa bato mama mposa ya kosambela non tosambela basala nzambe te nde tuyosambela pasteur te osambela adiaka moko to osambela nzambe ezali na mutu moko aloba bongo abinaza so na posa okende eglise esila malamu nasambela ata na ndako oloba bongo kose trompe vi na yo te osambela pasteur wana te osambela nzambe sambelaka nzambe na yo ayebi ndenge omemela yo donc c'est tout. Merci beaucoup ezalaki papa Guy alobi vraiment hein nabaki déjà ki alobaka bien donc alobi tolobi likambo ya ba artiste na biso ba artiste comédien na biso ya mboka na biso tolobi ba prophète en tout cas likambo yo hein mo pe ba konza mboka botala rapena ba prophète bo sa ba makambo et mo pe botala bango au moins la église côté musuku na bo bazo sokola prophète azo sokola bato ba chopa na kata basin bazo sokola eza kitoko te eza bien to ebite so to kende wapi na mboka na biso so pe to komi na suka ya mokili yango to yebi te donc nzambe ye moko kaka ayebi to komi déjà presque na suka ya mission na biso papa Guy liloba no eza nini ba ndeko bazolanda biso conseil nini okopesa ya suka eza nini conseil ya suka ezaka tobanga nzambe tosalela nzambe ndenge alingi tosalela ye esala biso bien makasi bato tu boza na posa kosolola na ngai koyamba ngai kosala baémission bosololi kaka na mama parce que biso topesa numéro na baloyenge te ekoma simba benda obengi awawa bakopesa nga information tokuta na fongoli porte na bato tu bazaka na posa bayambanga mpo tote koboya koyamba biso pas créer problème na minute to fongoli porte obengi kaka awa na chaîne oyo obengi kaka numéro za affiché wana bakopesa au contact oye tosala émission sans critique sans polémique et ça biso bien makasi merci na bato tu basepela na biso. Je sais qu'il y a la longue histoire en Angola. Merci na Simas Dabote Kachilo. Merci na Papa Roger Ndokizoba. Merci na Batutu. Yadie na Angola, die Matondo donc qui n'a leur fort. Merci na Bobette Kumba. Merci na mon bébé Israël, le seul qui reste. Merci na Mama Bena. Merci na Batutu. Obo separa la biso bozaka kote na biso bozingato ke liboso. Nzamba lola apambola bino. Ce que tu le baki na bino mabe, malasima toya to loba bien. Ce peut être bien sûr bien, mais c'est massu toya to loba bien. Ce rose de langano baki o to loba ki ya mabete bolimbisa nga kotoana nde ozwanga te parce que na yebiki na fingi yote na critiquer na tongi mutute na lobika o to koloba o to mona. Donc suksanga wana. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci. On a un poste à l'émission na Papa Guy. On a un poste à Papa Guy. Vous avez un numéro. Il y a Benitan pour dire ça. On a la million de la presse. Papa Guy, beaucoup joyeux. Ceux qui vous avez un numéro. On a vraiment. Merci beaucoup. N'a pas abonné tout. Je me donne en télévision. Merci à mon grand frère Trésor pour dire. Merci à Valmy Louye. Il est ma caméra. Merci à mon boss, Papa de Ondinga, Glody Mesa. Donc, Binonios. On a bossé ingénieur. Gaylor, tout ça. On a depuis ma signation. Fil. Charlie Kitenge @ merci na yo ici kozali vraiment ba abonné tout ya Jemidor en télévision na lela bino ya trop beau s'abonner massivement donc bokende gauche droite tes chaînes ezaka moko to kutani na prochaine